Nadana sengo moko Fati Beton ndamba pambola yo sala musolo kende likoso. Soi-disant, bon, naza licencié, naza docteur en droit, naza docteur en économie, naza gradué, mais bazo yiba, bazo détourner soni. Makala o combien de présidents balekani abayebi yango te yependa économie na système mboka to comme ta ville lelo en tout cas nzamba batela ye asala ko kugana mai Bonsoir, moi Mboka Mboloko. Bonsoir, les communicateurs. Moi Mboka Mboloko, tu beta ba sujet ba actualité des jours na biso. Ya liboso to bandana nous CG Kabuya o batu ba ko akise. Asala ki matinée alobi a repesa bino ba militaire. Ya IDPS ba arme bo sa rébellion. To continue na sujet wana. Toko fongo la porte te. Pour filtrer ba kota pour ba bebisa IDPS. Et puis nous sommes prêts. Ya causé la appel. Il y a CG Nabiso. Au moins, par que nous sommes au fond de CG, nous sommes prêts. Toko Bal, nous sommes à Belén à l'école. Je te dis, nous sommes prêts. Ça, c'est des blagues. Dala, Bisoba Congolais, tout ça va marcher à mon tout. Vous savez, notre pays, tout ça, 18 ans à souffrance. Kabuya, Aloba qui te va combattre avec des rébellions, Simba Mandouki. Non, il a précisé. Abi mutu oya kotelema na pouvoir ya Fati biso na ba combattant to kotelema to kotika ye te pe ba combattant ba kotika ye te. C'est ça langage secrétaire. Mais tozo zela bango mon frère ba funda CG eza mutema mabe il s'agit zali ba to ba soko mibenga il s'agit ba CG o ba za ba CG en permanent ba to ngo wana petit lelo to yeba bango te soki ba mibenga soki ba nani yango to kosenga Batouana va soluka lidusu pour ba quoi ça CG Kabuya mais ba kolonga te parce que IDPS est sa partie en masse. Kabuya c'est notre secrétaire. Azali na droit ya ko communiquer liboso ya ba parlementaire de muna ye na ba militant na ye tango amoni ke to tcha Kabuya place wana polani to benga ga coach aso coacher c'est que tango amoni likambo ezo teleme la pouvoir à chef de l'état. Il est prêt de dénoncer. Il y a quoi que bon là la teba combattre bon téléma pour te combattre les ennemis on va se négliger pour faire la chef de l'état. C'est ça la langage à CG. Alors va quitter nos combattre ba ça la Batu ba ko confirmer ba bi que alobi pena que non européen va combattre ba arme ba sa rébellion pour le pouvoir ya Fati mutu to hôtel mais le pouvoir ya Fati. Il faut y baquer batu ba ko lobela ngo ba des communicateurs au moni les lots de moni IDP sans pouvoir 37 ans d'élite auto sali non précisé 37 ans d'élite to sali on ne peut pas laisser un individu comme ça seulement ayana ba muso ba moko contre le pouvoir ya Fati Beton biso to kondima yango te. Nous avons fait 7 ans de lutte. Maintenant, aujourd'hui, tu as pouvoir. Un individu, ayant balamoko na pouvoir à Félix Alobakeno, Ngaïna Zao. Batu Moussouzo Bamibengala que 2023, je serai président de la République. Le même Ibatona Tosana Bangona Katia, Union Sacrée. Va trahir Mboka. Va créer en Amérique. Kolobakeno, Naye Awapona, pour renverser Félix. Est-ce que Moutabo Yazana a besoin de peuple? Non. Yango Moni. Bazoko lukama dusu mais bako Kabuya te biso tozo c'est la bango bakene kotika plainte parquet nyonso bakotika plainte biso to kosala na bango pembe et puis mon frère nous sommes prêts oya ko yana invitation ya ko interpeller Kabuya akutana na ba combattant ya IDPS po ba yebeke biso to yekola Menotof to yebi Makofi Mabanga to bundana Kabila zaki na ba arme to tikala ko sala rébellion te to yebeli rébellion ezali na ba Rwandais, Banyamulenge, bato ba yela biso rébellion. Biso ba Congolais to soit pouvoir avec diplomatie. Fati a soit pouvoir na diplomatie. Fati a soit pouvoir big na papier, velo Kabila to bengana ye azali banda. Yango pe biso to soloba. O ya ko yana liti wa biso to sali pendant 37 ans de lutte. Un individu ailleurs seulement
pour combattre le futur chef de l'État Fatou Béton. Papa, Tokotika yete, c'est ça que le langage a saisi à l'Obaki. Oh, yo baso telema pour combattre le pouvoir de Félix. Ba combattre bola la tebo telema. Biso peut combattre le mutuana ti na souka. C'est ça le langage a saisi. Papa, et puis pour bien information, il faut voyer ba. Ba tu am tema mabe o balinga kabuya te. Bangonde ba tu baso telema. Ba kosi ke ba ke refunda CG. Ba tika mtema mabe. Et puis Bible yango moko elobi soki muninga azui sepela. Ezali mena temps ya kabuya. Likamna likamweza na tango nango. Qui se gagne le père Arenia avec 37 ans de lutte. Est-ce qu'il y a moko de là sa président? Mais ton mon fils na ye oya sala qui préparer Fatou Béton ye wana président de la République. Mais pourquoi bato baso combattre Kabuya? Kabuya ça na peuple. Kabuya peuple mutatie wana. Kabuya combattant mutatie wana. Nous avons besoin de Kabuya. Na IDPS tozana CG kaka moko c'est Kabuya. Oboyi Kabuya olongwe. Ondimi Kabuya otikali militaire ya IDPS. C'est que Oboyi Kabuya libanda. Oboyi Jean-Marc libanda. Pour le moment tozana CG moko c'est Kabuya. C'est point intérêt. Okita omata Kabuya ndé secrétaire à part. Batika ba polémique. Wane za ba bruit ya pamba pamba. Pena sirebino. Mutako kanga CG azate. Soki baza mibali. To yebisi bango soki baza mibali. Bagene refunda CG. Babi bientôt là. Olobi soki baza mibali. Pona ba propos le batu wana soki baza mibali bakende refunda. Batu bayiba mbongo pendant 37 ans de lutte. 18 ans bayibi mbongo basali crime contre l'humanité. Batikalo kanga bango te. Bongo Kabuya soki alobi ke non. Soki mutatelemeli pouvoir ya Fati tokotinda ba combattant. Bakosala mobilisation. Po babundisa mutu wana mabe sali wapi? Mabe pesa nini? Mabe pesa nini? Kabuya sali nini? Abomi nani? A violé nani? Ba polémique ya pamba pamba distraction. Kabuya kotika la CG. Moi mboka tozonga na makambo ya CG Augustin Kabuya, il faut omekana nous omeka ko éclaircir batu o bazwa ki message ya mabe. Pour tout le monde ba vidéo moko to éviter vidéo na so eza monter, so pesa solo. Tout le monde ba vidéo zo tambola ba réseaux sociaux. Place CG Kabuya Augustin Kabuya zoloba. To éviter ba monter ba sali montage. O na ko pesa ki ba continuer ba to ko pesa ba combattant mando ki to ko bima to sala rebellion to éviter so ba monter. Nio ba ko sili sango. Nio ba ko sili sango. Na IDPS to yebi CG moko. O yebi pour bien information. Au moni bato ba so combattre Kabuya. Il s'agit bato ba mibenga ba secrétaire ya parti. Bato wana tokotanga bango ba kombote. O bazoko mibenga ke bangonde ba secrétaire apa. Bangonde bato bazoko combattre Kabuya bazoko la Kabuya suwa. Ba faux combattant. IDPS to yebi 16e moko ezande Kabuya. O kita, o mata, ba kuya wana bolata bango te. Ba keko créer ba vidéo ya bango, ba sala montage. Ya koloba maloba wana Kabuya lobaka clé. Que mutu oyo à côté de la pouvoir à Fati na kotinda ba militant. Biso nyonso na balabala to landela mutu wana pema to telema to tika ye te préciser na balabala ezate rébellion na lobi na balabala Kabuya loba clé na kotinda ba combattant na balabala nanda kwa mutu pete nanda kwa mutu te loba ki na balabala. Mais pourquoi aujourd'hui un clic ya ba malfaiteur, un clic ya ben défini, un clic ya ba malfaiteur ya ben défini. O ba soko mibenga il s'agit baza ba 16 ya parti. Bake ko sala bloki na bango pour ba renverser Kabuya mais ko simbate. Pour le moment na IDPS to za secrétaire moko c'est Kabuya, to za président moko, président Ayi Jean-Marc Kabunda Kabu Oboyolo. C'est ça. Moi mboka mboloko de père et de mère ndo mibenga de père et de mère. Toko tina dossier ya bayi catholique o zoyoka abe Chole na Fridola Mbongo bakendaki oluka président Mboso président assemblée nationale na vers 1h au juste bakenda oluka nini bon ndeko moni mboka oyo ezalaki en lambo na koyebisa lelo balandi nyonso balandaka biso na itandike na bilili bayebake mboloko azo dénoncer. Moi je regrette beaucoup tant on a zomona que corruption et so continue toujours na mboko. Ben je regrette beaucoup tant on a zomona que lutte contre le tribalisme il faut tellement parce que on va créer une agence pour la lutte contre le tribalisme. Okay. Vous savez notre pays mon frère, ceux qui ont lobby clair, non, IDPS non. Biso to finga kate, biso to zawane tant que nous sommes des défenseurs du peuple. Mon frère Ndeko Ambongo na Chole. Lelo Senko.
Quand je parle de Senko, je vois catholique. Nous n'avons pas besoin d'attaquer l'église catholique. Mais toujours attaquer un individu comme Ambongo, comme Senko. Mais comme Senko, toujours attaquer Ambongo na Chole. Ceux qui toujours attaquer, ils sont présentés par le numéro 1 de l'église catholique. C'est pour cela que nous parlons toujours de l'église catholique. Mais nous n'avons pas besoin d'attaquer l'église catholique. Toujours attaquer personnellement l'individu. Alors, au moment qui les Cambouya Rosar Malonda. Parmi les victimes qui ont parlé du peuple, tokangama ki le jour ngo pona kosala déclaration de Rosar Malonda longwa ngai moloko na salaki na kati na tika bana na nga na beti na kalu fungula na kasho 5 jours pona déclaration seulement ya koloba ke Rosar Malonda tolingi yete azali mutu ya kabila propre 5 ba financer ba mbongo la police ba salaki diabolise bakanga biso ba msuto kota na boloko na kasho le loyo likambwana ya Rosar Malonda et bon ici ba congolais to tumela ngopine le lo même Senko azonga kolobake to ça na besoin bazong c'est la biso Rosar Malonda c'est la sorcellerie yango mena na so tuna ba congolais so ki le lo Senko na Union européenne Kabila c'est un fruit ya Union européenne na Senko le même Senko catholique bango ba to présenter biso Kabila na katanga que c'est nos frères congolais le même Senko bango ba to présenter yeke non ba présenter ka tumi que c'est nos frères congolais. Maintenant notre problème c'est quoi? Il faut parler ce qui est vrai, de vérité. La vérité blesse mon frère. Vous savez qu'aujourd'hui notre pays peut-être cause la 1500 soit 8000 quelques des personnes au bassin étranger dans beaucoup bassin non identifié et puis les gens sont mis dans ma pango et tandis au Congolais à quoi sont balupang un étranger a acheté ma boutique naïe seulement pour étouffer le peuple congolais. Maintenant notre problème c'est quoi? Nazo koloba na 5 boy individu ambongo na Chole batu ba yela ki biso malmal ezala ki nani catholique te 50 na Union européenne yebisanga malmal ba butiri biso nani ba congolais ba kufa na élection ba msusu ba kota boloko malero yo 5 ayela kabiso yango wana ba bimeseli biso na 2006 non 2011 ngoyi mulunda muyibi munene ba corrompre ba mbongo seulement ngoyi mulunda publié Kabila mais nani a gagné l'élection? C'est Etienne Tshisekedi wa mulungu. C'est la distraction. Nous n'avons pas besoin de polémique. Nous les Congolais, nous ne sommes pas de marche-pied, il y avait un individu mokoboye. On ne peut pas laisser Mboka na maboko, il y avait un individu, pas un Mboka en otage. Chaque année, toujours tous ceux qui écoutent Chole. Chaque année, Toyoka Kaka Ambongo. Non, ça ce n'est pas un pays car c'est les Japon Ambongo. Les Ambongo non seulement pour Chole. Mboko esaba congolais nyonso. Je regrette beaucoup. Likambo ya parlement. Chole na mbongo esenga kilobi ba yamba bango. Mais bango ndenge nini? Bakei na minuit kokutana na mboso ko ya pwanga. Yango biso tozoko senga na président ya assemblée. Na ndenge ya respect. Il faut respecter ba loi ya mboka. Pouvoir bango basu esa ya le peuple d'abord. Soki carte ya mbongo na Chole. Ezali seulement pour besoin de la biso Rosar Malonda. Bakokutana na peuple na ba. Tokokutana na peuple tala papa. Soki bango bazana carte. Ba financer bango mbongo. Soit ba pesi bango mbongo alia. Seulement pour Malonda zonga papa. Nous sommes prêts. Yako mana balabal pour attaquer tous ces gens là. Alors biso peuple congolais tokotika la ba marche pied ya ben individu moko boité. Yango nous n'avons pas besoin d'attaquer une personne mais tous ko attaquer ba système. C'est ça notre problème. Maintenant, deuxième chose, il faut que le peuple congolais à comprendre que les lois sont qui sont démocratie. Congolais nous sommes comme les Canadiens fait que le Babusoba grâce au président Félix. Ambongo na Chole, likambu ya oyo ya ministre ya enseignement. Effectif ya bekoli wa catholique ya sana kati. Tolobate. Papa, comment nous avons laissé le pays en lambeau comme ça pendant 18 ans, mais aujourd'hui vous venez toujours pour faire des distractions au peuple congolais? C'est folie. Nous n'avons pas besoin de ça.
Mais pour le moment, nous vraiment, mon frère, nous avons besoin. Il y a comme on a volé mon aboka oy. Parce que ton yoka mimo beaucoup souffrance. Kabila oya tata ayeli biso étranger. Souffrance. To yene politique nambe famille mobimba. Tata moi ça yebana te. Muto akote na pouvoir à sali 18 ans. Nanu atikala ko kufela te. To tikala ko yoka te politique nambe akufeli tata moi te. Akufeli mama lek rien. Akufeli mwana kasi rien. Comment famille mobimba va bota makamisa. Peli passe moko azonuna, moko azotika la gêne. Des distractions. Nyoso nana yela biso. Kabila lokola sala ki fruit ya be européenne. Va présenter na katanga que c'est nos frères congolais. Ba congolais pe lokola to sala ki aveuglé. To beti maboko no Kabila c'est nos frères congolais. To son président ya gêne. Voilà que tous ces gens là le lot. Ba memi Kabila ne échec. Au moni bato le lot ba memi Kabila ne échec. C'est nos frères congolais. C'est nos frères congolais. On ne peut pas laisser les pays comme ça. Cette fois-ci, peuple congolais a téléma. Ce n'est pas le problème de Fatih Béton, mais nous avons besoin, peuple congolais, à comprendre que bateau a besoin de peuple. Bango balingi bango baso akabambongo, naba jeep, batambo la kabana na bango baso tanga na poto, baza na vie de luxe, peuple atika la misère. Mais cette fois-ci, na pouvoir à Fatih, l'is du colo, ya l'is. On ne peut pas laisser un antivalé, ayako confirme de la mboka, à son peuple nous en otage. Moutoumoko a konza peuple. Non, cette fois-ci, tous les peuples congolais, il faut se retrouver dans le monde Mbokaraï. Moi, Mora Moloko, Tomoni, Kombo Moro, Oesalibe, et Salabe Sandi, et Pessi Mbutu Mbutu, Kombo Yakadima, de Konabiso de Père de Mère Kadima. Oh, tu habites tant sur les lots de lobby, il y a même dans la tête à Seni. Lobby de la 50 moni est sidé, Bango Basali, maman la désordre. Babi que non, balingi comme Kadima, on a été faut écarter Kadima. Tu habites et ça pour les Kakuna à 5 ans. Wananion c'est sa distraction. Notre problème c'est quoi? Nous n'avons besoin seulement. Bango Basenga qui biso élection. Token une élection, Fatih Lokola sa démocrate. Alors oui to soken une élection. Où est la belle loi ya Seni? Tokei na loi ya Seni. Ba votango Martin Fayulu avandi kimia. Tango ka président ya tesi netira suka Martin Fayulu asala base. On monte que nous sa distraction. Bino Bosenga élection 2023. Mais ba bon c'est la bino. Ya moi moni père moko dictature za malam. Ndeko Kabila il a raison. Au telemi ozolo babilo la batindi batu bibuba lié yo. Kabila zaki na raison mon frère. Yango beto osenga na Fatih Béton il faut moi dictature ça là. Parce qu'on ne peut pas laisser les pays comme ça. Batu babanda ko blaquer toujours na peuple. Groupe ya ben divini moko boye. Baso blaquer na peuple baso mboka en otage. Non. Cette fois-ci, Congo ko tikala ko za sous en otage parce que peuple congolais to komi effayé. Oya ko blaquer maintenant na pouvoir à Fatih. Biso na balabala to ko kutana na biso. Yango moni lelo langage président CG Kabuya Lobaki que muta hotel mais la pouvoir à Fatih. Akokutana na combattant na balabala toko bima na kotinda ba combattant na balabala akokutana na peuple yango moni lelo ba komi kokosa ili sasi bazaba secrétaire ya parti ba ke na kosala ba bloc na bango lokuta ya ba malfaiteur ya koloba ke biso to sala secrétaire ya parti pour bien information ndeko et ça na ba tumusu ba komi kotinda ba komba na ba ministère au nom du parti l'UDPS ya koloba ke mutatindi biso CG yango wana to yeba ka yepete ndako na yesa la ka wapi le même CG wana bango bato baso sala bloc ke ba ke na kofunda Kabuya na mutema mabe cette fois-ci Kabuya nde secrétaire à parti o kitomata nous avons un seul secrétaire na parti UDPS c'est Kabuya nous avons un seul président na kata UDPS c'est Jean-Marie Kabunda Kabunda papa totika distraction yango to zebisa ba congolais maintenant comme problème bino lamuka Bossali bloc entre Lamuka, na FCC, na Catholique 5, na Nouvel An. Yakoloba ke non, Tozo combattre pour 2023, Félix Salon a pouvoir. Problème est certain. Mais bon, c'est la token na ma ponami. Token na ma ponami. Pourquoi si quoi tant token la loi wana ya Seni, to voter yango, ba signer, Bossali marche. Mais le loyo siko ba koma bimisa trouble biso tozana besoin na Seni wana ba bimisela muto ya ko sala crédibilité oya ko sala na crédible à cette sélection transparente ba congolais ba kufate ba tika na déception té c'est ça notre problème. Félix un démocrate yango mona yebisi ba mutoko kenene élection et puis na sire bango Fatiti 2028 président 2050 président
jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ de Nazareth au Congo, Fatia Longwe président. Fatibé. Moi, mboka mboloko so tokosukisa na yo par rapport à dossier à Zandu. Oh, tu vois, moi, maman va déclarer qu'il ne le va être comme un message na base ya IDPS na bino ba président ba parlementaire debout. Bon me ko solo la bon me ko panza. Moi, mao bazala ngo pona dossier à Zandu jusque là tout le monde ngobila na Zandu et le réseau salamate. Bon, nous sommes prêts à faire la mobilisation seulement pour faire la marche pour Zandu. Parce que je vois comme si M. le Gentini Ngobilambaka un gouverneur. Nous sommes en dette que Alinga Blaké na vision, il y a Fatih Béton. Et Alinga Blaké na peuple congolais. Pourquoi? Oui, les Cambazando, yo papa, et tout ici, Batumabakwe Belé. Parce que Zandu et Zali, oh, il est Tangisa Congolais Belé. Zandu et les Saraba Congolais, Zandu et Tangisa universitaire Belé. Tant le président de la République a recruté état d'urgence. Ngobila Kangi Zandu pendant 5 mois pour Asala Misala. Tolandi, oh non, et comme une procédure, Kimbuta Tega Zandu n'est pas libanien. Ngobila Babandi au Samba na libanien, Libana Yebsete, Nakokatele Kateli Oyo. Kimbuta Bande Gozo, Ngobila Lobi jamais, Zandu Zanga Yaba Congolais, place on a tombé là qui est mabo. A récupérer Zandu. Les bandits Ngobila Kangi Zandu 5 mois. Confinement Sili, Tokei na bande ko ya député ya provincial. Tozalanga accompagnement na bande ko Mkebai. Ndeko Eliese. Tokiti wana. Dangu tokomi. Papa total Zandu boy. Nakate lo Zandu. Ngobila ni libanga chat. Lui-même le chef de l'état garant de la nation. A quitté sur le terrain. A kuta na foule ya munen. Ngobila sale lo côté. Alors, Kozonga ya chef de l'état, Ngobila bandi ko kosa moi ba tracteur et bando kota wana. Mais je regrette quand je vois jusqu'aujourd'hui, Zandu mon frère ata mutalage salamité. Zandu mon frère ata loko mama malunga ezati. Jusqu'aujourd'hui, tozo senga na monsieur le gouverneur, nous les peuples congolais nous sommes prêts. Il y a comme ça la marche, mobilisation ya marche pour la Zandu. Parce que banda gouverneur akanga ki Zandu. Et loko malunga so salama ezate. Et puis nous avons informé les Congolais, bon fongola miso. Ngobila Zandu a commissaire ngo poubelle. Na yebisi bino na minute oyo Ngobila tongi tanki na Zandu po bwaka ka foule. Parce que banda kanga Zandu eloko azo sala ezate. Ba Congolais bo telema. Mutu ala la pongite. Pendenga toza boye ngai mboloko na ko sala victime ya Zandu wana. Si je dois mourir na kokufa parce que Zandu wana bokoli ba nebele. Zandu wana lelo ba konvera ebele ba komba chômeur. Cause des alliés Gentini Ngobilambaka. Mais nous avons besoin, Zandu wana to pesa qui monsieur le gouverneur 48 heures. Ce qui te montre une réaction à Zandu, en tout cas, tu te comme le 7 dans le mois d'août, en tout cas, tu as la marche à ma casse, il s'agit de Kokufa pour Zandu Kokufa. Parce que Zandu wana est un Congolais. Comment Mboké ça la canotage n'a bien défini Mokobo. Et puis j'ai compris, Ngobila Zali toujours kabiliste mounen. Mouto ya soko bousculer les sous. Kobebi sa fusion chef de l'état pour peuple aïnaye. Ezali Gentini Ngobilambaka. Deuxièmement, Ezali Gentini Ngobilambaka. Na koyebi so mon frère pour bien information. Un gouverneur azali petit président. Tango azo sala misala ya malam. Yango azo ko remarquer peuple 2023 va voter Fatih Béton. Même dans la province, ce gouverneur azali bolamu. Mbala moko peuple akotala président oyo na session na ye. Ba gouverneur na nyo satela kibiso. Basalim Salam Alam to voter le sous. Place au monde que président Salim mandat na 4 ans 5 mandats 6 mandats. Yango moni maintenant vision ya Ngobila Salini a étouffé vision chef de l'état pour peuple la lobakenine dans la Fatih tant que tu to sakina Kabila Zandu ezalaki libre mais Félix Banda Kota bakangela biso Zandu donc eloko Ngobila so luka yango wana mais biso tokotika Ngobila te parce que to sala lutte pendant 37 ans de lutte pour IDPS tant qu'on a su pouvoir. Pourquoi tu le peuple d'abord? Pouvoir à IDPS pour restaurer l'état de droit. Pour le peuple d'abord, la démocratie. Yango le tosolité état de droit et ça marche. Pe musale so salani et so salama. Yango to sengina monsieur le gouverneur Gentini Ngobilambaka, nous avons besoin Zandu wana marché central. To sana besoin fongwama. Parce que pendant to tikeli yo temps, musala ya malunga exact. Et puis Ngobila monsieur pour bien information. N'informer ba Congolais ba fongola miso. Ngobila komi ko soit 2 500 000 $ américains. Pour la réhabilité banzela nyonso beba na capitale na kini bopeto. Mais nazoka moi kotala kini bopeto Ngobila zotinda bato bazokombola prince.
Qui ne peut être ça au combo la prince? Qui ne peut être ça au combo la prince? Ça c'est du black. C'est l'effet de black avec un peuple congolais. Nous ne sommes pas des naïfs. Vous comprenez un peu? Donc, Batouana va se blaquer dans le peuple. Parce qu'au monde, il va payer Moussou. Ça va dans le peuple. Quand même dans la ville, on a différent. L'IP matin à 6h, à 6h, on a peuple tamboli. L'IP quitté. Mais pourquoi les longs bateaux va se moquer en otage? Ngobila massacre, Salamana Yumbi, Ngobila place à Nakati. Talaki ne va pas être au combo la prince. Mais terrasse salité. Ça c'est pas Milangue Paille. Ndeki ne va pas être à Chantini Ngobila Mbak. Petit frère Yakimbuta. Salité Ngobila Kimbuta Tigalibiso. Nakotangela bino, botala bien ba Congolais. Kimbuta Tigalibiso 4 compagnies. Lelo na koloba yangwao. Na bilili, wala ndambolo ko nyama mayeni. Na lobato na lobate. Awa ngai. Na linga kutu teote. Po kabelanga $1000 te. Nga nazo défendre le peuple. Je suis un défenseur des droits de l'homme. Nazo défendre le peuple. Ngai souci na ngeza nini. Boyebi compagnie Kimbuta Tigalibiso. Ba Congolais mso boyeba kate. Kimbuta compagnie liboso Tigalibiso full. Première compagnie. Deuxième compagnie qui m'a tiré le biseau Bankousou. Ma terrasse na Bangungi. Troisième compagnie. Quatrième compagnie. Ma boulou qui s'en sort au bimana d'érosion. Dans la compagnie qui m'a. Eh, Moukili Mabe. Bateau Bazam Tema Mabe. En tout cas, cette fois-ci, monsieur le président congolais. Ah, Moni. Yawa le Valobio à Kimia aux États-Unis. Wakimate. Chani awe yindi. Chani alobe kotika batute. Ndozo mali kamba Congolite oyo. Ba msusu bakome okima mboka. Yo tikala kozala na yoka ka president ya Masembe. Akomi ko utiliser bana basi babenga kabisa na ba téléphone. Oya kozo $20. Yo moni mboloko, je suis responsable comme ça. Na alliance, yo mona ngopet. Lelo basi bakiti na 500 menga na bala mwasi na ngombongwe bile yo blake. Po yo kabela nga $100. Eko sala ngani? Di longwa ba ventrier. Bo yibi mbongo mboga minere. Bo zabe étranger boko kangam. Loi chanie kangibino muto ko bimasate. Ba tunyonso ba yiba mbongo a Congo. Surtout les vies en question. Ah ouais, pour bien information, il y a pas que la tang. Azo salo dit pendant 2007 2015. To yebite nani azalaki gouverneur. Moïse Katumbi. Muka. Ah ouais, bazo kangaye. Loi chanie nanu ebimite me. Bazo kangaye po audit wale za morto Chez Camille, Peto Yoki Albert, you m'a porté plainte. Wana to lobby pour que Moïse Katumbi azala sincère parce qu'azala qui gouverneur. Et puis to senga na IGF abando dit na ye ko bandana 2007 2015. Total la personne qui Katumbi azala qui oui, il est congolais. Vraiment to peut nationalité, il est congolais. Katumbi c'est un congolais. Mais notre problème c'est quoi? Total est congolais. Oh ya sala qui na 2007 2015. Yamalam ala kisayango. Mais 2007 2015 peut-être ndego tumbi bakokuta kuna massacre na Shekamini minere banda ko bima kuna ya minene. Et kenda Zambi batongela ngo ba compagnie. En tout cas, IGF Salam Sala auditer Katumbi fo bokangela bisoye parce que ayiba pe mbongo ebele na mboko yo. Ba Congolais mususu bazwa nationalité ya Congolais. Lelo même bande ko na biso wana tozana bango na union sacrée. Si aujourd'hui Katumbi a se retrouvé na Congo azalaki exilien. Aya Soukala Kasumbalès, solo à Congo à mon ayangote, grâce au président Félix, tous à rappel reconnaissant, tous à la reconnaissant, M. Moïse Katumbi, aucun des États-Unis pour renverser, pouvoir en place, c'est honte. Mais yo mi benga katié Congolais, un Congolais moutema mabeboy. On va lutter maintenant lutte contre le tribalisme. Bato bazolinga fatite bampangi na beto bandu mbote na benu kibengi bampangi na beto benu nyonso beke na ba diaspora mume pesa benu mbote benu zaba nde fati yake mpangi na beto soutenir yang mutu ya kusabenu fe kana mutu yake termina fati beto ba Congolais beta basika na nzila sambu beto landila mutu ina nge Martin Fayulu nge mpangi na beto muzitu ya beto ba clair na mpangi na mun ti camarade le soir est clair et puis ya metu ba il faut beto soutenir fati na ba kisho ya malamu. En tout cas, place on a tombé tellement musique maboko parce que Azali Mouto a raisonné que te bateau bando ko sanga ba étranger Fatina za c'est mon frère congolais. C'est pour cela mon frère tokolinga ba langage ya Marcona parce que musique a lobby très bien que son président Fati Azali to soutenir. C'est ça. Parce que nous sommes tous des Congolais, il faut totika tribalisme. Province na yo za wapi? Oh je suis quinois. Ah toi tu es quinois.
loi tchani pe lobite que non quinoa pe foyer ba province na yo hein obotama wa monsieur le président je suis quinoa tu es quinoa est-ce que quinoa est la province quinoa est un village natal donc ba tuno obotama il faut dire que ngana botama na ba Congo na mboka ni non na luoso tel que ngai je suis de bandundu mpang na beno bandundu mbolongo na mayele muke songa ben idepes yoke ya baluba fait idepes yoke ba swahili yoke pire idepes yoke ya ba to bandundu 100%. Et puis muke songa ben 2028 kana kabuya me katuka secrétaire munu mbolongo secrétaire à partir idepes mpang na beno bandundu muke songa ben ferte Fatibe kana ngege vingila kabuya ya katuka na parti niyo benu kumibinga ba CG lokuta ba miibi je wakwenda yo petika kaki muibi wana uzana ngwana yo awe vyaza lakini kakwenda wana wakwenda vya muibi ya abanako combattre pe fia cheni kisekedi mais lelo wakwenda wana bana kosala ba réunion moko ya kolobake kabuya toyebi yete biso toyebi nde secrétaire à parti kabuya wakwenda tika ba biloko biloba loba wana cette fois-ci tozaka na kabuya Fatibe oyo bolandaka mboloko masolo nyonso yango wana numéro ya téléphone yango yo plus 243 090 39 366 59 plus 243 090 39 366 59 mboloko nyamayele mama parfaite chérie nanga vanda calme mama na Brigitte bijou belé vie nanga papa nanga okende na kata Londres mbote na pesi lisusu famille présidentielle mwana mwasi oyo abimisi fondation pour la jeunesse congolais Fanny Kassalu mbote na yo mama Marthe mbote kabuya ozana mobilisation makasi wana ba combattant muta ofundo azate bazokosa Jean-Marie Kabundu umela oza coach oyebisa bango ba nanger lelo ba nanger Fatibe soki oboyo longo wana nde mboloko nyama mayele bampangi na betu beno bikala mbote betu soutenir Fatibe ya kempangi na betu Fatibe to. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est long, et la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Zali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui t'a qu'on a client naïe. Avec ma produit naïe, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Elton Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Elton Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Elton Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo tekama na kati Elton Store. Na ba produit alimentaire, où ya Elton Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na wezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tiela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Elton Store.